Mimisho, banani wana babomi ya Gabi. Affaire partouze. En tout cas, bandeko. Pas si ça langa pour la communauté congolaise. Bokangi papa ya batu, oui, c'est vrai qu'Asali Mabe, Azaki marié, nanani nana, a se retrouvé au mauvais endroit. Soi-disant, na ba fille bazan ça partouze. Ok, d'accord. Tu accorder bino que Azan infraction. Mais pourquoi qu'on bétaille jusqu'à ce niveau-là? Et en plus, Bozoko, ça c'est plus facile. Rien qu'en regardant le visage de il y a papa il a subi des humiliations énormes. Bah bétier comme pas possible. Police congolaise, Bozarana pour nous protéger biso, to pour nous boma biso. Franchement, et ça bino bat bozo fini ça va ministère ya ma sécurité. Comment bokangi papa batu bazaki mo belé, bo ridiculiser, bo bétier bozo ko saki amibwa ki akufi. Wana un. Et je suis sûr qu'à ça li hémorragie interne. Virgule. Ba mama ya batu. Bino ba policier o bo meki ko filmer mitakala ya batu. Bo filmer bo lumbu ya batu. Et ça pour ni pour ridiculiser. Ngala monaka, so ba yekanga batu ata awa na poto awa batangela mutu ba droit na ye. Bino botangi ba droit ozo permettre yos policier o se tongola bilamba mama tongola bilamba balakisa bo lumbu na o. Vous êtes maudits, vous êtes maudits dans la 8e génération. C'est-à-dire qu'au humilié Bassia Batou. Peut-être que ça qui nous la pour Basanga Bango. Oui, je n'encourage pas Bango à partout, je n'encourage pas Bango à Bango. Mais Bokangi Bango, Pesa Bango Bandona Bango. Est-ce que c'était vraiment intéressant au la Kisabiso Mutakala Bango pour gagner ni? Moi, la motion la zo regretta papa ko filmer ngate nandimi na Salimabe. Ministre il y a ministre de la justice landela makambo landela ba criminel ba policier wana oh ba bomi muto oh parce que moi je dis que ba bomi parce que si tu regardes la photo de ce monsieur là au monde que Azaki Jana Bobo awa Azaki déjà rovimba alors bana Congo toko tika dossier oté oui papa na salagi mabe soit Azaki marié ou pas je ne sais pas que cela ne tienne na lobby boy. Bo fongo la miso to landela makambo wana mutana koka okufa e monte bo sala ba enquête bino ba dozo fingi sa République démocratique du Congo bo kangi batu bo ina ba vidéo bo filmer ba mama batu mitaka po bozwani to zela besoin mitaka na bango c'est méchant ça. C'est vraiment méchant. Toko sala banquette ngai eti na tika alikambote. Na ko sala ba vidéo ti na oyo kake ba kangi ba policier wana na ko sala vidéo ti na oyo kake banquette ya salami et ba ngako to sala sagi bana mbasi na osinga dommage intérêt. Somme à verser à une personne qui a souffert pour un dommage par celui ou celle qui en est la cause. Et en plus ba sali vice de procédure. La tunika rapport d'amona qui fonctionne yo qui par marabana na makambo mususu on dirait talipe makambo ya Gabi akufi babomiye selo ba misusu ya Gabi a sauté na deuxième étage a bukani ba memi en hôpital ya Gabi akufi. C'était grave. Bakangi ba fille o bakenda ki partout samedi bakangi bango nyonso et puis bazo linga ba se Valdo wana bakima tonton o non tindelo photo na ye akimi na teke bata malikolo alors que basoda ba Rolanda ya Monica basoda ba matana nzela moko a sauté depuis likolo na étage tina se apoe ya bokani donc c'était grave ba wili sinon ye ba memi na hôpital. Argentini akima ki mutarese ko ki leka Argentini akimi ba fi wana batikala ki bakangi bango bakei na bango na minute sikoyo mutu oya akoya ki wana abukana ki na minute to so na akufa ki lobi dimanche dossier comme grave vu que mutu akufi na kata makamna bino et puis bakuta bino ni yo ka ba soirée te la soirée a mutu bolati bila mbate bonita kala soirée musique mo bolati kala soutien bakalaso bakangi bango siko na eta wana motu pe akufi siko na minute ba fi bazana ipe crime botinda bango makala donc likambo komi grave vu que moto akufi likambo komi makasi nati bango na ipe crime samedi muteme simbi ngate na kende soirée muteme simbi te na forcer na ndenge nyonso ibaka na koti biso na sokoli na bima mbule bandi na zelimbula na bengi mo ba film susu ko te mbule be ka kisa ko te biso ka bien sérieux ka comme ta raison ya ka no mbule be ta ba nzima ngate
côté à biso mbula aussi là qui le transport passe transport exact na forcer ou les mais na profiter moyen que exact yo binzami ngamba lo belanga nini ba bofu makambo boye computation makasi boye komelanga na boyi na ngoke na kangi ku téléphone là quoi kana tongo ba 10h numéro mo boye bengi za numéro à G ça la G et benganga ke yera na copie à $150 comme ça dans comme à côté aller à copie bakanga penanga. Mais esprit kaka hein et tinzinga na répondre à mutane sur la main c'est dans l'église on rappelle sur na bini na l'église on rappelle sur na bini koyo après ko kata peine na 13h ba yo benga ba signaler ba penser bien banga ba sanga je bakanga nanga ba botoli ba fi wana ba téléphone na bango ce côté ba commencer na ba téléphone na bango au moins na muto sala na shida bengio allo na posa ni bwebwe ko kende te na minute ozala prudent ko ba ko utiliser ka bango mo ba ko le téléphone muto luka ku fa mo ko azata Mimi Show. La star des moments. Ezadi Kambuya. Mort d'homme. De Bolobang. Homicide volontaire ou bien involontaire. Ndenge bisotoloba. Ok. C'est koyo. Ndenge nini kuna. Mimi Show. Namoni yo o comprendre ou bien comprendre te. Question à tout dire. C'était la fin du monde dans 24 heures, qu'est-ce que vous feriez? J'irais baiser. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon marché. Total tarif à Bandumba. Tu l'as bon marché. Non, go. Je peux te tarif le magasin cher boîte. Moto. Pas qu'à ça avec vous avez posé moi aussi. Tu veux boîte moi aussi. Bon boîte ça à 500 francs. Ce qu'on paye du 500 francs, il y a 10 000. Dans le sabon. Mandeni, c'est la côte. Oh Françoise, c'est la côte. Oh Kingani, côte. À la bassi. Kosale. À la bassi. C'est fort. Ah, Mimi Show. Ya Gabi akufi. Bon. Balobi amati na likolo a sauté. Baza osala partouze. Pe ba fi o ba bana osala partouze. Baza ba mineur te. Bon. Na ebite soki eza crime. Soki eza délit. Soki article nini ezali kuna. Wane makambo na bino. Nga na koza na place ya Gabi te. Na koza pe na place ya yo Mimi te. Mais awa moto akufi. Akufi likola bilengi. Ba policier. Bango bazwaka formation koleka bana TikTok. Koleka ba YouTubers. Po biso na kati internet. Priorité. Ezali penza kofinga. Tofinga na ba mindele. Asali ne loko te. Olamweka na tongo. Obano finga no pe mindele ozo ganga. Na ba koko ba bengela kambila. Bazo benga pe mbila. Mutu mo azo ganga wa. Azo tala biso. Nini kona mama na yo afinga kona tufi ya tata na papa na yo zoba mundele zoba poto bamindele bona muka bakona baniyama batufi Yo vanda na poto no oyaka pe poto ebiango siko na YouTube na internet kofinga penza tofingaka d'avance lobby Karine Mokonzi la baronne mami icône ya réseaux sociaux afingaki
Glory Olangi. Na mama ya Glory Olangi. So pelisi live baboya konze bato mo bino bokoka onze mamna bino bosala to esimba na vie ya baninga esimba te to bobito ke ochola ya bato esimba te. Moko yo zo tout apé tolo ngai kutu babala ka mama bina so yebsa mama no Karina bi pembe na ye wana message ko pesta mama no lelo Karina bi pembe no mama kuiti mama vanga conseil. Mama mona mwana baliaka loso na chaka madesu ba mela yes ana conseil au pesa mwana te po ye mona mama ba sente ya tata et voilà le kolo mwana yes telle mère telle fille de voilà ko le to landa ba telle mère ye to ya kata changer makila to koma yo interpellaki Daddy Michel po afingaki masoko ya bakoko nzoni nyonso. Karine Mokonzi afingi mama ya Glory ya Kizengi. Otalaki yango deja na yebi tia nazo rapele ote Mimi Show. Olobi bazo finga pe yo. Ambo na ba commentaire to na bading. Okomi na TikTok na yo. Bo finga. Ba insensé. Ba illettré. Ba malédique. Ba biloko wana to bengi. Yo ozo salaka mosala na yo. Ozo informé. Pe ozo fermé. Donc ozo kanga. Ozo informé. Ozo kanga. Ah, Mimi Show. Mokonzi soki Mimi Bikela so Mimi Bikela wana mokonzi na mwana sima wana. Kongo za nini vraiment bino pene na Kongo bino. Na ebite soko komosa ba video pour luka buzz na TikTok donné mokonzi Mimi Bikela. Oui, to boyi te ke oyo Michel Makenda salaki wana ezali dépravation. Ndebo basoki ni na benjio public pardon. Benjio public. Ouais, afingi mabe wana ezali autorisé te na mibeko l'État wana sa mabe parce benjio moko eza maboko kangama. Mais siko c'est la magie à batu. Oyo bino bozi bo interpeller ki wana soki dépravation de mœurs. Na ebite soki pena dépravation de mœurs on pena bozo comprendre ngo donner na yo pe mokonzi. Tout le monde n'a pas mindele bazosala bana bango bazosala ba comédie ba makamuna bana bango baleka na TV mais bino mbala moko dépravation de mœurs ko bebisa bana mike soki ndenge ni ba mike bozotina bango mwa bien te mokonzi Mimi Bikela bozo balubino balwa na bino ezala kaka na ba petit peuple balwa na bino wana obokoma wana eza pas petit peuple bino bakonzi balwa ne sala raté moyibi kuta caméra za wana moyiba caméra bozui botiki bo akita ye bozui bobomisi juge batu wana juge oya batu wana bozui bobomisi ye na procès wana bosenga ya longola mashkara na ye po mashkara nazo yoka te bopesi mashkara oba otike na mesa o ezaki dena empoisonné bakoma bolandeli yango lelo bozi bonome soki Vital Kamerhe soki ministre économie mais bobosani ke aliaka mbongo bobomisa mutu place wana siko justice alaka te tala so ozoluka gaz na ba TikTok bamonaka yo soki yo swadi zosamaka malamu osana eloko te oboyesko ni yo nde pino za mibeko na petit peu mene mibeko wana ezobima bino mibeko ezalaka te bosesi ovanda ko bo raisonner bien oluka bezi te na réseaux sociaux yo po oluka bezi te zoluka bezi Mimi Show. Tozano tamula ya namoni ne tomati 10,000 abonnés babakisami ya okomi na ba 30,000 na TikTok. Mais bon, bébé France ya lekioka 200 et quelques
plus de 220 000 abonnés. Aleki Okaka. Bébé France, ya nde makambo. Daddy Michel nde makambo. Maji nde makambo. Mokonzi na bango Maria Tumba. Yo, Naïna Lubilombale, Coco Chanel, la merveille. Bondonga, Nini a Maria Tumba. Nini vraiment. Dès que merveille ndongo zana. Maria Tumba lekona mkitoko na musika. Awo, place aux Ali. Sozana nyoza na poto kuna. Tina kina kidiaba. Yo kukana kitoko. Tengi nyuza, komitela kate vous êtes tamuno comme on a nungi pourquoi muna ndako nomila ya mikiwana. Oh, poni zuwa na muninga. Aza na mubala mwana muki. Ils ont problème de? Ils ont problème de? Na oza na mubala mwana muki oyo azana maturité, oyo raisonnaka, azana bolingo. Na oza na mubala mukolo o azali zoba azana immature. Après fois azana mubala mwana muki. Azana mbala muke na yo so disant Coco Chanel yo kutu otini mbongo otina bene ba sokola yo batina biloko sokola poko mboli ka ba tiktokers nyos ndeti opena yo pena Coco Chanel yo kutu zanga mobile leksa mobile ndo ndima bula moko bosala ki bula botika la biso Maria Tumba na Kevin botika ekimia maman Maria Tumba va na Dubaï. Kene penal bon vacances que autant mobile no Kevin. Bolingo za na agité. Bon. Mokonzi ya réseaux sociaux nyonso nde Karine Mokonzi la parole. Benjel wana o Gloro Langi afinga mina mama na ye ekebese na TikTok ekoti. To kataki katango to kaboli neti bakabula gâteau. Po mimi atozaki diba ozwango kaka. Na yasi sozwaki yango pe. Yango na souhaité yo bon appétit. Talango avec appétit tout. Mimi chou. Mbali boso to kama bokula fingi mobala mwana libolo. Mbali boso to kama bokula fingi mobala mwana libolo. Boli misana ba mamote. Atinga Mbali boso to kama bokula fingi mobala mwana libolo. Boli misana ba mamote. Bon, tozonga na likamba ya Gabi. Ya Gabi ali un homme marié. Ana mwasi na ndako. Ya Gabi azui de bon. Fona déconner fantasme moko ya partouze. Mimi ozo comprendre de partouze non? Eza ya Gabi kam tasala yango te. Partouze toyebi yango bien. Ekipaka te. Ekipaka niveau intellectuel te, niveau buzoba te. Même yo na la police. Batu bazawana basalaka partouze bazali. Bon, yo na yebi te. Nandimi peto koboya. So na tche Daddy Michel, na tche Maji. Nanga moko wana. To beta partouze, c'est possible koboya. C'est possible pour kondim. Poza mwasi moko za na beauté na nzoto. Oza penza mangeable. Avec appétit. Ko bois que le penza ba yogourt de kola nzoto. Ko tia ba fresh bambuma. Tozo liangwa avec appétit. To bosani ke mimi chou. Ye wana za kambila. Ici to kabula nde bilengi. Ozomona opekisi lelo lobi basaleli. Opekisi lobi basaleli. Opekisi kuna atopekisi 10 fois bakosalela kaka. Makata simwa, makata lakama, makata koma, makata vutukila, makata tukila, makata koma kaka. Makata tuadisa. Lumbukie, makata koma. Atopekisi maladies. Mbe makata simwa, makata lakama, makata kudikila, makata koma, makata tuadisa lumbukie.
makata vutu kila lumbukie. Ok, wana kopekisa. Na Kikongo. Na kopekisa. Muna mena doke makata simwa, makata lakama, makata vutu kila, makata tu kila, makata koma kaka, makata tuadisa, makata vutu kila lumbukie. Do makata koma makata. Makata koma kaka, doke taguako doke makata ye makata lumbukie. Wana kopekisa. Tuvovele na kawako, tutudidi na kawako. Makata koma, makata vutu kila, makata tuadisa. Ok. Ekoki. Kopekisa mbala 10 bazo yoka te. Ndeza ya koma ya wana ya goma makata tuadisa makata koma ya goma koma makata koma makata eloko ya Gabi asali mais koma ya Gabi akufi na bilengi koma ya Gabi akufi na bilengi hein Nebi eloko na koloba te ya Gabi ya Lita Bembo ba danseuse ne ba na kobina mingi wana moko komoni ya laki Jackie benga bango tuna bango bakoloba no ba partout basala na série na bango koleka oya ya Gabi sikoyo oya utokufa basala na Lita Bembo te me basala na batu mosusu basala na basekele moyeke magicien njeli basala ba partout bayoka pe soni te pona obeta lisolo yango ndenge leka kitoko partout ya ba danseuse ya Sierra Lita Bembo toyoka awa na papa Sakombi aloba ba partout ba mikonzi ndenge beta baka ebeta makati na niveau international Mimi, nazo encourage yango te. Naza pour yango te. Naza pe contre yango te. Po etali na ngai te. Mais eloko etali nga ya Gabi akufi. Ya Gabi atiki fufu. Ya Gabi atiki bilengi. Surtout ya Gabi atiki susu nini. Internet rando. Awa biso kaka rando na rando. Réseaux sociaux. Likolo ya rando, mbongo peso kota. Neti bébé Francia. Tango dana koksi 50, sabongisi famille. Bakoma koksa la provision. Saki ya loso, saki ya fufu, ya masango, fufu ba Congo, na bakwanga ba teke. Alors, siko ya Gabi akufi ba policier na yo bon faut bazara ya yo na yebi ke place wana koloba ya yo te mais c'est possible baza ya yo na ndimi te baza ba policier ya Général Kasongo po Général Kasongo ba policier ne bakendele ba ujana ba violata moko te bakendela bana basebele likama mabele kate kote kuna pe bilenge ezalaki mais oyo bakei bakangira bana basi ya bato bafoto ya bolumbu po basala nango nini mimisho tala nanu kawa nako soko kotala nao liwa ya Gabi te mais tuna bapolisier na yo pourquoi ba filmer bana basi ya bato bolumbu bakosala nini na ba video wana bakosala nini bon ya Gabi akufi likola nini ya bilengi sikoso bapolisier na babomi ye pourquoi bakochange modèle po ya Gabi pa mata na deuxième étage ya bombama sima sauté eza pe na sens te mimi tokota siko na mayele oya yo deuxième étage nayebi deuxième étage ndenge ezala nazoloba bandako matete te ya lemba te wana premier étage
deuxième étage eza troisième bâtiment oyo eza likolo. Est-ce que penza ya Gabi oyo aza un homme respecté na famille na ye mpe na quartier aza mpe intègre mayele amata na deuxième étage nsima saute mpo akima akokima bandani mpo ayebi ke soki asaute na deuxième étage akobukana soki mpe ajoue superman abukani te bakokanga ye kaka bapolisier bakozala su na se to akokokima ata akomela pema. Donc ya Gabi aza na ntina ni ide akosaute te. Donc hypothèse ke ya Gabi amataki asaute loba batindiki ye ye moko na volonté na ye nga siko papa robo na buzoba oyo nga oyo na buka bik biso ba obengi biso banani illettré. Ah, illettré je crois pas mpo na tanga makambo nyonso bakomaki na tanga ape na prison ya langi kote kuna illettré naza te. Bon zoba kaka nde nazali. Ok, Mimichou sala enquête ko surtout bwakango na TikTok bapolisier na yo balakisa ata kutu bapolisier na yo te tosala baya bapolisier ya bato mosusu. Bon bapolisier wana ya bato mosusu makambo basali yo defendaka droit ya bana ya basi baviolence sexuelle makambo ebele. Alors Mimichou makambo eza na maboko na yo surtout mpe osombi telefone ya sika Kinshasa 24 yango wana osombi ya modele ya telefone ya sika. Ok aikini ok na aikini osombi sika na bakamera oza nango bwakela biso na TikTok mpo ka oyo eza mpenza ya sika ya moto bana basi batomboli bango bilamba bakangi foto ata yo moko biso mpe na TikTok tolinga rando me biloko ya bongo tosilikaka mpe sikoyo yo moto aloi Mimichou Mimi belle femme oza bebe kote kuna nde bote no nazokufa mabe. Alors Mimichou tala makambo tosala ndenge ni partir entre nous Mimi la belle Mimichou tosala ndenge yo moko tala baningano basi mpo na nini bakeluka mbongo ya Gabi mpe bango mbongo baza mpe bamagere d'avance na loi na bino epekisi ndenge nini neti biso wana poto so bato basali partout bongo ya privé soki bakointerpele bango na polise mpo bafuti mpo moto wana afuti mbongo mais soki afuti na eloko te ou bien bango balobi afuti na ye te tosali yango entre biso ezoautorise eza vie privé na bango. L'espagne kutu loi autorise moto alala ne na mbwa moto akoolala ne na animo oza na mbwa na yo okie mpe pa docteur olobi nazomwadi nakangami zemi na na tie yo mbwa ok loi moto autorise. Mais sikoyo na Congo bato moto basali ata makambo yango naye nanga d'accord te me naza mpe contre bango te eza modele ya kokabola bilengi na bango ya Gabi atali ke ere moko mpe mokilo eza elengi na ya kotika moto te fo nazwa dgn moko basalanga makambo oyo nano namona te yango mpenza likambo ya Gabi bakobetele na bapolisi babomi ye mpo ya Gabi akokosote te apres avoir koyoka bilengi akobanga nini ayebi ke so bakangi ye akokufa na boloko te me kosote na deuxième étage ayebi deja akozwaka dega so akwei na mabele
siko bana basi ya mosusu bakomosola entre bango mikolo partout totika to calme ata yo moko mimi bandeko basi wana bavivra na partout mibali bakoma kozwa susu teke o ndumba moko mpo ki ndumba mpe ya autorise ata bopekisango ma ezoautorise na monde entier parce que eza mosala ebanda kala avant Jésus-Christ. Et banda kala, même avant grade à colonel Bima, ndenge oza colonel Mimi, avant moutazwa idée à créer police na grade à colonel, qui nous bezalaki déjà. Et avant ba émission Oyozo Linga Batu Basala, yabana mayele na TikTok, qui numba ezala déjà. Avant qu'il yo vandi na ba téléphone ba télévision avant yo yebango ezalaka kindumba ezala déjà kutu tangona de salamité donc bandeko basi wana bamoni ba client mikolo yo bakoma kolinga kaka kolia liboke partout. Alors siko ndenge baza wana mikolo olingolo babateka bakuteka nini bakoka koteka te bayebi koteka biloko te apart nzoto na bango baoyo mpe batekaka bazali biloko ya kolia mimi wana mpe talinga te me liwa yaya gabi akufi likolo ya wana nde naza na posa nayeba mimi su biso na yo tozali awa tozokontinue yo za koinforme biso mpe toza kodesinforme bon toinformaka mpe biso tozodinforme nde makambo oyo oya yo na mokuse Mimichou. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.